Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Merci vraiment. Nazonsi merci ebele. Nandero tuninga. Pe nazonsi merci ebele. Na mama na biso mwasi ya mokonzi ya mboka. Mama Denise. Ndenge asalaki nga makambo na nga ndenge nalelaki. Ndenge atosaki. Nazonsi merci ebele koleka lisusu. Merci na oyo ya sali. Pe nzambe akofuta ye ebele. Na makambo oyo asali alibota na ngai. Nasepeli mingi. Nasepeli mingi papa makasi nasepeli mingi. Likama mibale na liana bagisa boye. Ngai naboti Jani. Namoni pasi ya Jani. Na yebi oyo nzambe alakisa ngai na nzoto ya Jani. Nga aza ndoki te. Nzambe alakisi nga makambo ebele na nzoto ya mwana na nga. Nga moko na bari kotosa yango. Jani eloko ezotulisa nga mingi. Akendaki ya kotambola. Akoti na avion. Ake poto. Me Jani akomi na poto. Akomi mowumbu ya makasi. Nyonso wana bana ko supporter nazo yoka. Na matoi na nga me nazo tia susi te. Me na tango Jani aye kozosa molimo epa nzambe. Nzambe azwi molimo na ye. Ata bato ya mokili batiaki ye motema mabe babomi ye. Me nzambe nde azwaki bomoi na ye. Nga nafingaka mutu te papa. Navandi nazokanisa makanisi ya mwana na nga baninga bazoya bazokende. Jani ayaka te 16 ans ezali awa te. Nani ba supporter makambo ebele boye ndenge na supporter na libota na nga. Sikoyo mwana na nga akufi na bengi na leli epa mama na biso Denise ayokeli nga mawa nga mama veve. Papa akufa atikili nga na bana. Sikoyo bana bango oyo tala oyo bana ko sunga ngai ta ndenge akei. Bongo bango bazofinga nga ke nga naza ndoki na weli mbongo nasali boye makambo ebele ebele. Nga na ko wela mbongo te. Mbongo lelo ekosila. Nga na botoli bana Jani mbongo ale mbongo bana Jani lokola yo mama osima nzete okomi koko mwa yo sima mbongo wana eza te. Papa nga mbongo wana nasimaki na maboko na nga te. Bino moko bana ko yawa. Bino moko bana ko yawa bana ko mona. Nga bapesa nga mbongo te ke zwa mbongo yango oyo bomba. Mbongo yango oyo bomba. Nga na bomaki mbongo te. Bana ko kabola bana mbongo na bango pe awa na miso na bino nyonso. Me oyo nga na bombi o mama bombi mbongo mama Jani lokoso mama Jani aza ndoki nga nazala ndoki. Mwana na nga ya motema mwana na nga bolingo mwana oyo nzambe apesa nga na bilaka. Nga na ke no boma mbongo. Mbongo ekosala nga nini? Bawe baza na posa ke bana Jani basali boye bana baza awa. Oyo amonika aza na mawa bana Jani lokwa tata bango akufi bana bakomona pasi. Baye kozwa bana ata mibale ata misato. Meme bango kuna esika bango bazali. Bongo siwo ngani na kati. Ngani na kati. Eza papa ngani ndenge naza wana kende poto na kende osala mbongo. Nga na vandi awa. Batika nde kofinga ka ngandi na boyi batika kofinga ka nga baloyela nga makama lokuta te na nzoto na nga. Po nga nasalaki mbongo te nasengaki pe mbongo te na ko senga mbongo te. Ata bazwi ba million boni bapesi nga. Lobi soko esili. Na ko bana ozwa mosusu wapi. Oyo bazofinga nga. Nde na boyi makambo wana vraiment na boyi batika komo na nga kotambusa komo na nga. Ke mama Dorothée aza ndoki mama Dorothée aweli mbongo bana nga na ko oyo baza bakoko na nga. So bayawa bayaka awa oyo ndako tata na bango abongisi. Bayaka susu te koko na bango $10,000 mama Denise apesaki ava bakunda mama Dorothée aboteli bakoko na ye mbongo na bakoko kutu bazoyoka na susu te elobami ndengo wana yolie mbongo misusu plus loin kutu na bakommentaire babi mama wana nde mutu alejani ntango ozoyoka babiloko ndengo wana bakommentaire bacomédien te me bacommentaire ya bato papa wana ezowuta kaka na bacomédien ezowuta te bacommentaire yango nana azotia papa eza moto oyo ayebi nga basololi nga mama Dorothée na botoli mbongo ya bato papa nga mbongo ya nani na kobotola mabongo na ngai yango nga moto apesaki nga mbongo te likambo ya kala bango bazozongisa kozongisa
nga so nga na fongola monoko te ke nalela epa mokonza mwana mokonza mwasi ya mokonza mboka te ebemba jani elingaka eyawa te papa ebemba jani elingaka eya tata moke eza kuna bibembe mosusu eza te kaka oyo ya jani me nga naleli nga naza mama vere babomeli nga mwana naleli bayokeli nga mawa ye na ebenda mwana na nga yango wana tokenda kotika kuna me mutu neti azofinga nga mbongo wana balie mama jani alie mbongo mama jani famille ya jani mabe famille ya jani baza bando nga naza ndoki te papa nga naza ndoki te nga mama na bino ta maboko na nga nga tongo poka nazoyoka sango ya jani anda nazwa mokanda te jani azalaki na poto kuna papa jani abandaki kosala kuna salaire ya jani ebandaki kokende wapi jani azosala na poto soki alobi akende kuna akende koloba mpona makambo ya mbongo na ye ya salaire na ye omona soki yo omeki kosala boye tokozwa eloko mabe tokotia na bilamba na yo jani tokotia bilamba na biloko na ya mabe na bilamba na yo soki omeki bakokanga yo na la polise ata bino moko papa makambo modele wana yo mama moboto ozoyoka yo kozala ndenge nini jani na poto azalaki mowumbu jani na poto azalaki mowumbu ya mwasi asala boye bakare asala boye yango wana papa nga nazoloba nga naza mama jani naza ndoki te nzambe oyo na likolo nasambelaka ntongo mpoka nafukamaka nalelaka mpo na mwana na nga wana oyo akotaki makambo ya jani ezala famille na ngai ezala famille ya tata ezala moninga na ye papa mabende nzambe punition moko bakozwa jani aninganaki te omoni kaka jani akuya akufi me ye wana nde moto akoti na nzoto ya jani ale musuni na ye kutu mpe baliaki te musuni ya jani bakoki kotia moto akoki kotia na monoko te mwana na ngai akendaki na bomutu boye aye kozona na koli yango mpe ezala ya malonga te koli ya jani eye lokola biboke moko boye so eloko nini na kati jani bapesaki poison kuna esika azalaki jani ayawa akoma lokola likala moto nakino question moko mami baeseki biso mama Dorothée amonaki corps ya mwana na ye jani avant bakende kokende nango na comment ça na exposition ezalaki na musée national yo omonaki corps ya mwana na ye namonaki mwa ndenge bapekisaki ke moto afongola te lere eyaki balobi moto afongola te ti bakende kokunda jani songa nafongolaka koli wana jani te tolia tolela jani te jani alinga pola balakisi nga mwana na nga mena bosani jani ayini lokola likala moto naye koyeba bana nga mpo bazala na bilembo na litoyi naye koyeba jani na mbunzu naye koyeba jani na zolo so bamosusu balinga bazwa ebembe mosusu bakekunda me nga namoni mwana nga propre me jani ayini lokola likala eza poison papa mutu nyonso tala na kosikoko papa yo oza mokolo moto oyo akufi na poto aye awa bambome jani te oyo balobaki tombome ye omani bandeko na biso babanda kolandela kuna na poto babanda kokoma te na kati esika bazalaki babanda kokoma te papa me mundele akosaka te mundele AVC te AVC wuti wapi bon ebimaki nini na kati ebimaki nini bazwi politike basali autopsie botika moto na mitsopo na kati basalaka bongo wi natalaki mitsopo na ye nyonso na kati nzoto na ye eza kotonda na kilo etondi mpenza namonaki cicatrice te oyo bapasoli jani akufaki mokolo nini ti le tofungolaki ebembe eyaki awa moto azobima makila ezalaka makila ezobima pembe moto akomi lokola likala ezalaka papa me ozokanisa nani akoki kosala likambo oyo ya kotiela ngai nakokanisa moto akosala likambo oyo te nayebi moto yango te me oyo asali makambo wana papa oyo asali makambo wana ye moko ayebi ye mpe bakopesa ye poison nde bapesaki jani ye mpe bakoboma ye ndenge babomaki jani so nga nabombaki jani te na libuma oyo sanda libwa likambo te nzambe oyo nasambelaka oyo nafukamaka ntongo pokwa mpona likolo ya bana na nga tata na bango akufi atiki nga so nga nalelaka te pa mama wana mama bato wana mwasi ya papa
So na lelaka te nana linga ajwa ebembe kuna na sali courage yelinga ebembe awa papa nana linga ya nango. Mais maman bilamba ya mwana na Janifa on réclamait te po ezalaka bon na biso pe nga pe na ta musakata. Nebi na biso basakata batama indombe ezalaka soki bokufili mutu na bino famille il faut ya kozwa mwa elembo ata ya mwa elamba mwa liputa mwa eloko bwende kwa tiki nayebi ke na mwa ya papa na nga pe esalemaka bongo bandeko ne bauta mboka bayati bazwi biloko moko mwa elembo baki nango yebi te mwa elembo ya elamba ya mwa ceinture ya mwana na yo nani ekomeli yo te na baprophétie mpo ebimaki mwa ebele bato bata kosengana oyo azali bongo semeki ya balobaka bongo semeki na yo la queen aya kotika biloko bokilo plutôt voilà nayebi te est-ce que lelo soki baya kotikilo bilamba ya mwana na yo ezala malamu ya koyamba ngo. Merci papa naza mwana nanga ata bana kosala te ata bana kokabela ye soki elamba ye tokoyamba ngo wana eza nzoto bilamba na atiki kuna mpe bandeko bazolandela so makambo esili la brine nde akoyawa te la brine akoya kosala nini ye akoya te ye akoya te me akotinda kaka bato bakoya kotikila biso biloko wana papa akoya te akoya te papa mama nani yo mama ye nde akoya te nazoloba na ebina akoya te boloba teke akoyawa akoya te akoya na ye te akoya te yo nde oza papa oza mwana na ngati yo napesa réponse oza na mamati soko yo na mwasi na oza na biso toyambaka ndenge nini yo na mwasi na boza na likambo matata na mwasi na yo la misusu soko mwasi aza na courage te azobanga yo koyebisa makambo epa na nga mama na yo na kobenga mwasi na yo aye yo ovandi na kiti mwasi avandi na kiti natuni bino bozowela nini lebo koloba makambo wana nyonso bino mibale na tali soko yo oza na tort oza mwana na nga na opesa tort kaka soko yo aza na raison mpe na opesa raison me ndenge nini papa place wana mpenza nzambe alimisa nga nzambe alimisa nga na place wana soko mwasi na ye moko yo oza te bon le na bano tune makambo réponse na bano pesa nga so nazosambisa mwasi na yo ke bowelelaki nini na mwasi na mobali boweli nini nana kopesa nga réponse papa mobali aza te yo oya kofuta rapport epa na nga navandisi yo napesi mpe kiti mama lobaka nazoyoka mama lobaka sikoyo nakende oyebisa epa nani makambo olimbisi ye quand même peut-être po baya bango mibale po baya bango mibale namoni ye nakotuna bowelelaki nini na poto bapesi nga réponse mais so namoni ka mutu moko yo okobimisa nga bwengu papa wana pardon nzambe alimisa nga nayebi te olimbisa ye quand même nga naza mokristo nga naboyi te nasambela mais nzambe alimisa ye kaka nzambe nde alimisa ye nzambe alimisa ye mais oyo nyonso wana esalami na nzoto ya jani oyo nyonso esalami nzambe na nga nde abundelanga bitumbu eza yanga te liloba suka eza na bandeko mosusu bacomédien mpe bayaki kozonga na bango bakutani na balikama ebele oyoki yango deja elobami na batelevizio kozonga oyo kuna problème boye oyo kuna boye nayebi te liloba ezokozala nini na nyonso te elobami nga nayoki te papa so place wana nakoyoka nini nakoloba nde ok voilà liloba na bandenge surtout baotala biso balingaki Janifa oyo bazali bafan ya Jani bacollègue na mosala oyebisa bango nini mama oyebisa bango nini mpona mokolo ya lelo mokolo ya lelo nasepeli mingi nde boye nasepeli mingi naza na kanda moto te papa nasepeli mingi boye mpona moninga na bino asili kotika biso nyonso na bino nasepeli mingi nazosi merci epa na bino me nde bino bato bozomema biloko oyo bokonseyaka bango bazoloba bilobaloba
ba oyo bazoloba biloba loba na kombo na nga naza na kanda bakoko na nga te bakoko na nga bamosusu baya bamona balali toseki awa basimi nzela bazongi koko nini nga naza na ye na kanda bato mosusu nde bazopuye na nsima ya bana bazokota na nsima ya bana wana ke bapesaka maloba mabe po bana wana babima mabe liboso na nga me nga bana oyo baza makila jani makila wana ewuti epa jani oyo apesa epa bana oyo ewutaki epa na nga na tata na bango makila wana ewutaki epa na nga nakoloba liloba mabe te na bakoko na nga bayaka awa nasekisaka bango basekaka pe tovandi soko pondu ezali tole bango bakei nga na tikali nga na bana jani naza na likambo te me oyo azotanga kombo na nga o mama jani boye na boye azolobana na bana te azosala bana te bamosusu balalaki awa bon bana jani nini oyo baza na poto kuna mosika na pumbwa nakende kuna nga naza na baoyo baza 7 baza 7 me ngai na bango naza na likambo te kanda o boye na boye ya nini yango kanda nga nango osala kanda te na bana wana na bana naza na kanda te moto soko alobi ko kanda naza na kanda na bana te soko natie kanda na bana naza na bakoko ebele awa soko natie kanda na bana oyo mosusu bongo bamosusu balobaka epa na biso ke kolinga te olaka mwana soko yo olaki mwana moko bango nyonso le mosusu baoyo ozolaka ekozwa bango te ekozwa baoyo baza na likambo te. Merci maman de côté to continuer ensemble biso na bino. Merci beaucoup maman. Na yebi so likambo so ya ko bakizaki. Likambo ba eza te papa ngane na pena yebisi bino nde bopesa baninga na bino conseil. Batika kofinga kanga. Ngai susi ya mwana na nga. Ekosila mokolo nini. Na bondeli ntongo na vandi. Na kanisi so maya tia komele ezali na meli na vandi. Nazo kanisa mwana nga na ndenge na nga. Ezala te ke na kanisa mwana nga maya miso ezokita nga. Nazo kanisa ka jani. Ata mi banemi sazo batikali. Baza bato nzambe pe akotia bango loboko, akopambola bango nzela nyonso bakotambola. Me batika kofinga kanga mikolo nyonso ke mama jani alembo, mama jani ngai azaki kuna na poto papa na bana ko benga ye te. Soko ya bengi bandeko na bango te basololi, nga na bana ko benga ye te po na yebi ke soko bengi mwana ozo benga ye ndenge wana akobana omona passe lokola salaka te. Na yebaki jani kuna azalaki muwumbu. Jani kuna bana azalaki boy. Jani kuna bana ko sala ndenge ba mibali basalaka te. Mais ye akoma lokola mwana mwasi. Bon salaire ya ko bima. Salaire bimaki batina eka mwa mbongo ngwawa. Bana na ye pe bazwaki. Salaire na ye bimaki bana na ye bazwaki. Ye bana ko sola biloko kuna makambo nyonso kuna. Ebemba ya jani na kati kuna ba saboter bima mwana nanga. Ba sabotaki. Ata mindele abatu kuna natia ba mindele wana te ba mindele kuna ata basalaki bon ba Olobi eza 40 jours à grand frère yaya tika biso akoki 40 jours nde tomeka mpe kosala mwa quelque chose to partager na bato baoya okorendre biso visite c'est un peu ça. Comment est-ce que arrêter Zali par rapport à Yanni déjà quand vous savez 40e jour vous participer directement à lui baregret eza ebele papa ti lelo toolela kaka totali photo otali bana tout ça motema pasi kaka me eza nzela na biso nyonso nzambe nde apesaki epe apermettre ke yaya kende so eza te me motema pasi eza kaka. Mais par rapport à l'organisation, comment est-ce que les salamaki, bon en fait esala biso kitoko makasi vi ke elekai na kimia tomona parce que tokendaka matanga bamisusu omona badésordre trouble tout ça mais yaya en tout cas elekai très bien en tout cas tosepela ye makasi ki elekai nyonso kitoko esala biso bien makasi vraiment. Ok na occasion ya 40 jours ya grand frère lelo nde 40 jours na ye po topanzana na biso na bato. kasi po ezalaki makambo matanga ti koteyama 40 jours ekoki oleke bato babanda ovandaka yango esengaki
tosala boye mpo bato bapanzana po kimia ezala. Comment est-ce que vous avez appelé le cameroun depuis la semaine si le Colombier nous réalisons comment En tout cas, bon en tout cas eza pasi pena makasi malgré nyonso oyo tosala me susi nayebi te so ekosila lelo toyebi te mpo azalaki motuya mpenza azalaki pene ya motuya malgré nyonso oyo me pasi eza kaka. Bote na bino lelo eza 40 jours 40 jours aya fai eza 40 jours na ye lelo mpasi na motema me tosala nini esi akendeki deja tozongisa ye susu te donc topesaka nzambe merci yango tosangani boye en famille mpona komémore mémoire na ye epuis kopesa mpe nzambe merci kopesa nzambe merci mpo eza liwa esi eyaki donc tolongola yango te tobakisa mpe loo te ya oloba eza kaka yango. Oui regret eza makasi moto na force na ye nyonso na énergie na ye nyonso donc akei vraiment mobimba regret eza makasi ezala kaka. Bon bandeko bana surtout bana ya quartier basangani baobeta concert mpona kolela ya fai biso mpe en famille boye toyambana baninga oyo bakoya mwa ya moke oyo ekomonana tokose partage mwa mai ya komela ezali mwa eloko ya olia soki mpe ozwi pe te bon eza nango grave te mais tosaorganize nde bongo pour ke topanzana voilà. Bon en tout cas nga côté wana na oyeba vraiment te côté wana vraiment ya baninga na mais baza na information bayebi mais en tout cas naza na badetail te. Merci papa. Moi madame Moïse toye na 40 jours ya grand frère banda tika biso lelo nde yango tozopanzana mwa bato baoya tokabula mukie topanzani na biso moto ya mutake na ye malgré nyonso oyo me mpasi na motema nzambe ye mo ayebi. Tellement tobandaki na bango na ebandeli suka nango mpe ontoni tosuka na bango na kimia matata ezala te nyonso eleka malamu. Nde kaka nauti oloba papa tozocontinue kosala mosala bomona deja tosala mosala mpo toyamba bato baya korendre biso visite na par rapport ya 40 jours à grand frère c'est juste ça. En tout cas toza na esengo yaya tokundaki ye bien lelo eza jour toopanza donc nyonso topesi kaka nzambe merci oyo apermetaki eloko abongo ekoma azala na biso c'est un peu ça. Pardon? Comment est-ce que vous s'organisez pour nous programme? Bon, nde ozomona toza en pleine kolamba tozolamba nanu parce que babiloko fo tobongisa bakiti tout ça je crois so tosilisi peut-être 17h 18h nde toyeba nde korecevoir bango. C'est un peu ça. Ok, je vous en prie. Non napesi mbote na bao nyonso baotala ngai c'est juste ça. Merci beaucoup. Ok. Mbote papa lelo eza 40 jours ya Jani
lelo eza 40 jours ya Jani. Ah. Donc, bato bazali comprendre moi émotion wana ça veut déjà kobimisa yaya ndeko leki papa leki eza eloko moke te quoi mais lelo quand même bosangani bopanza bato balobaka mpongo 40e jour bosali ndenge nini mpona koyamba bato wana? Bon lelo eza 40 jours ya Jani tozolongola pile na ye po tobanda mpe makambo kobima banini bacourse na biso tozosala oyo eza bato baolamba mpona koyamba bapaya oyo bakabolaki na biso mawa bayesu kolongola biso lisusu pile oyo tozalaki nango ndeka bomona donc oyo autotika biso récemment. lelo eza 40 jours ya Jani tolongola pile oyo tozalaki nango ya Jani bato baolamba po baya oyo baoya kokabwana na biso susu mawa wana ya kolongola pile oyo tozali nango ya Jani donc naza esengo ya koyamba bango nde bayaki kolekisa biso bazoya lisusu donc yango kande na oloba. Ah, ça c'est bien. Mais toki ke balobi basakata bato ya ezalaki komi bayanzi o 40 jours ezalaka te mais kokamwa ndenge esalami lelo en fait désobéir ou bien ezalaka nango bato nde bayebaka te ezalaka nango ya Jani azali motu monene kotikaka matanga neleka te ka pamba wa mwa moke azalaki vraiment motu ya monene bafaki ka tosala 40 jours ya Jani donc ezalaka nango nango ekila te ezalaka. Est-ce que bacollègue ya papa Jani baza au courant ya nyonso tout eleka lelo awa na poko na famille? Bon bayebi même ya poto bayebi nde biso tosala awa bango mpe kuna cousin aza kuna baosala yango bayebi. Tuna question moko ya mwa moke oyo lelo peut-être ndeko Marcel Bendeyo alekaki na écran peut-être alobaki na escroquerie moko esalamaki ya faux fali bato ebele mpe bahonorable mosusu mpe ya lokuta babengaki bino na famille po balingaki pisi babenda mwa lomeya oyo peut-être ekomaki na famille yebi te c'est vrai moto moko wanda osona nini akomba fali popa oyo alobaki déjà atikaki 3500 est-ce que c'est vrai lisolo wana elekaki wana akotika babiloko oyo ezobetama lelo obescro bayaki ebele surtout lokwa numéro na ngana ya grande sœur bafichaki yango besco bayaki bato afali wana bayaka te me babengaka nde grande sœur ke totinda fali abinga fali nazotinda contribution na nga mais nazotinda na 3500 ya kosala nao kaka nde bato baza wana kolia mwa bati na bango na ntongo na kotiango na nkombo ya Colette ti grande sœur abi sava ti yango na nkombo ya Colette comme ça abi enga mpe mpena koya nalingi te ezala bakamera ebele bafilme nga na koya na ndenge na nga moko nakutana na mama wana na nkombo afali faux fali ayesisi bongo naoyebisa kutu grande sœur ngabi est-ce que wana bene eza fali ya solo vraiment grande sœur abi toyebi wapi tokoyamba bapeli ya bato ebele après ekoleka maxi abengi nga oyo Colette tala na compte na yo 3500 déjà koti nabi 3500 ya franc oyo ya dollar abi te ya dollar bato afali bapesi ngai banini nyonso kombo ya Colette boyela muzele yo mais nga na bacompte na nyonso na nango asoki batie nga ata 50 okemba mona bimisi 3500 en tout cas eza te bayebisi nga grande sœur ayebisi nga kena na shop ya monene omeka na koverifie mosusu eza na bato babendaki yango baoyeba natali compte na nga nake mpe na shop batali compte na nga donc mbongo nguta ekotaki te kaka $4 nazali nango na compte na nga yango kaka nde ezalaki maxi sikoyo ye andako bule ndeti biso tosali baje tozwi mbongo tolie ok biso mpe toosala te tookanisaki nao ye mpe asalaki baje na bato na ye bazwi mpe mbongo na ndenge na bango balie ezalaki nde bongo ntina ndenge mpe eleka maxi ayi kobenga motu moko mais bino babai botie mbongo na komba Colette mais Colette yo wana nabengi ye ayebisi nga na compte na ye mbongo eza te
ya bitin fo na vérifier mpo nga natiaki mbongo pape bayeli nga yango ya nkombo ya Colette boyela ko mbongo wana eke wapi mbongo wana eke wapi ngambe en tout cas bo vérifier yango kaka bino kuna ezala grande sœur ezala nga mbongo ekoti te ntina nde mpe eleka ndenge wana eleka mpe nene babenga mpe lisusu te nde limero mo eso ya kobenga bango babenga na compte na nkombo ya mama Wivine Moleka baye pena ke non babandaka pa mao basi mao ke non biso toza ngai mama Wivine kwa janya zaye mutu na nga na okende na contribution na ngai babenge grande sœur babenga kutu ngai nga lokwa limero no nde ezali totie limero na yo comme ça batia mbo mama Wivine azoya yo nde obenga mutu ake kozwa ye ti kuna na are tozeli peti babengi numéro wana ebengi ere ebengi biso nayebisi grande sœur tokende tokekanga na tozela bango na compte na topesa bango itinéraire ya kokotela ti ndako tokei mpe na are ti na deuxième étage wana totelemi nga na grande sœur atuni grande sœur nga numéro na nga sikoyo telefone banda osolola lisusu bien te nga bi grande sœur yo solola na bango na numéro na yo banzosola na grande sœur wana ma Wivine na nga yobi wana ma Wivine mpe kaka ya faux abi oyebi biso te oyebi ngati nalataka linete ya vie claire ngai yo nazoya deja tokoya ndeni tobandi oyebise fo ya DGC okiti nzela ya pompage na deuxième étage wana nde tokozwa yo oyo bolati ndeni grande sœur explike bango oyo tolati boye toza na jipi moko soki ya pembe boye eza mibale banda totemaki na re na moi sikoyo grande sœur asololi ale bayebisi ye mama Wivine nanga bino crédit nanga esili tielanga crédit ya $10 grande sœur akatisi na shop atieli crédit ya $10 wana atemi kaka na reka wana na ozela grande sœur ake na shop atie $10 crédit ya $10 nga tie grande sœur osa bona yebaki te wumeli kuna nga makeli awume boye ndeni nalande nanu nalandi makeli nzoka da atiaki crédit ya $30 na 3 numéro ntango kaka alobi bonga abi makeli bafrape yo esi grande sœur nga makeli bafrape yo baza bamiyibi garçon ba shop abi mère s'il te plaît nani bakoma esiko oti kolobaki non botia siko mbongo na compte ya M-Pesa botia 50 botia bonga makeli tika moto azwa koyede biso abi naoya na bamaputa naoya na baloso na okabola mpe bamama ya quartier fo bosala ya liste ya bato na okabola bango biloko biso okonfirme kaka non eza ya solo tema mpe maumda ayeki na bato yango biso biesaka makambo solo ntango sikoyo bakomaka kopesa bambongo wana ngai baa miyibi makeli tika makeli sikoyo esali epasa bi nga maa paster bato wana baesikoke nga na mawa yaya na nga naza nango baye koesikoke ngai mbongo su na tieli bango na ba M-Pesa batie baunité makeli tika nzambe amona bango tobengi mao tobi mamao mao nini oyo bino bosali bato oyo olobi bakoya Wivine Moleka mawa regete mawa bifale pa bato wana basala bongo epa ya Chaka Congo. Basala lisusu. Mawa regretter abi fallait pas. Botela bango ba crédit na ba numéro. To bandi ko benga 3 numéro wana eleka suste. Mawa lobi bayaka ka bongo bayaka na ndinga ba maputa, ba loso, ba semoli. Ngabi bon. Nga na ebisi maonga bi mais soki ma Wivine ba osakana comme numéro ne boy. Ye ko telema loba po aza moto moke te aza moto monene yo lobi ke ka numéro wana bakendaka na koma ma Wivine bakendaka na matanga oyo utaka ngola wana ya Miraesa basala ngo siko basala ngo na 3 matanga siko avanda kaka boye numéro na ye kendaka nga siko na abenga pe na ba journaliste omoni na na koma mama bébé climatiseur tout ça mais tout na mo tuna mo pe zozo ngela biso mwa mingi tout na ba différentes émissions bakoloba likambo ya $10,000 mama Denise apesaki 10,000 aba bakunda janifa bana bamoni te créer des avoirs entre bino na bana epanzani na réseaux sociaux moi tokobomba te biso tona nzoka tunaka vérité boye mpona kolongola mwa bosoto wana nayebi te ondeti likambo ya Maxi en tout cas likambo ya Maxi na ndozela bino nde boya pongani na explique yango Maxi ti alekaki wana alobaki no aza numéro ya bana nyonso ya Jani ana numéro ya bana nyonso
bapesa bana mbongo na bango oyo babotoli eza mbongo ya bana makila ya tata na bango bapesa nga na balukaka na minute kanangi na kobalukela bango nabengaki ye Maxi yango nabengaki Maxi natuni nga nayebi te mosusu ozala likango ya Jani biso toyeba te bana nde bayebi po olelaki ya Jani na poto oye na Kishasa okontinue kolela matanga esili baninga bazongi yo tikali mais okomona nde makambo ya bana lokwa yo ndo ozala makango ya Jani ya suka nsima la brine mosusu ezalaka nde ye susi ya ndeko na ye bien sûr papa biso tokoki kosala bana na biso mabe te mosusu ya ndo ya na ndenge akabola biso na bana wana toza batata ya bana wana Maxi aza moto oyo basalani kaka bamisala moko aza membre ya famille na biso te makambo ezoleka na famille na biso oyo apanza sango bafingi mama makasi bafingi émission Maxi asalaki Maxi asalemi na bacommentaire bafingi mama ndoki mama bango ndoki mama bango lokoso mbongo moyibi boyeboye batapasi baza makambo ebele ntonga natali banini bacommentaire wana nyonso nde salaki nabenga ye nabengi ye ayambaki te nasali ye bavoice alapre ye ayi korapele ngai abino eza nga te nasalaki biloko wana eza soki montage makambo ebele alobaki nga na koloba bongo te nafinga famille bandoki nafinga boye nga bino yo ozokota makambo bana $10,000 yango ozoloba nayebi te oyo bino na poto kuna nayebi te contribution nini oyo bino botia bata théâtre po 10,000 oyo bino boyaki na mbongo wana ezalaki ya mutu moko nde apesaki bino moko boye bokaboli bana abi mama aza na droit te ya kozwa 2,000 posa akoli na ye aosala nango nini donc mama ya biso azalaki na droit te ya kozwa mbongo wana mais baeffort oyo mama asala ya kobokola Jani tia koma lelo Jani oyo ayeba ye moki mobimba ezalaki mama yayeba ye souffrance wana te mama biso aomérite alia mpenza mbongo aomérite alia mbongo nalobaka ata babengi so miyibi baotikala kokabola biso na bana wana te bana bayaka biso moko tosolola na bana na biso likambo ya biso moko ya famille moto alibanda kokota ngo te baza bana tosolola na bana donc babotoli bana mbongo te bazwi mbongo ya bana te donc tozwi mbongo ya bana te bebe na bana nyonso aza te eza likambo oyo ya biso moko ya famille alors tokozwa mpe mwana moko atomoni azawa tokozwa mpe mwana moko mpo atémoigner si réellement famille babongisi mpena na bana mpo tozwaki wana déjà ekona mosika bon esali effort lelo tozala awa na 40 jours ya Jani 5 et je crois que bana botala biso eza nango mabe te tozokende to éclairer public bacommentaire mabe te ya mafinga mpe mwa mabe epi te est ce que ya Jani azongisi bino mpe na mwa rêve moko na mwa vision moko peut-être nga likolo ti alobi likambo moko boye Jani elebika okoza na baquestion tuna mpe awa tobimbisa kaka nayebi te est ce que na mwa rêve ya Jani ayaki alobi likambo bon moi rêve eyaki mpo grande sœur nanga aza mama passer ye azwaka mpena bavision ntango tokundi ya Jani eleka mwa 3 jours azwaka vision ya Jani ayaka mpenza abise Keli abi Keli naza ya kotelema nayeli liste ya bato oyo basalinga mabe bomona teke bato nyonso bauti poto baye baza bato malamu bato mabe baza na liste ntango alinga bano tanga bakombo petite sœur na biso cadette aye abouge ye ndoto esutuki mbamo ekatanaki wana alelaka kutu makasi abiloko mpona nini obouge nga eja naye na liste fala alakisanga bato oyo basalinga mabe oyo basali ye mabe baza na poto bakoya bato nyonso baza na poto baza bato teke bopesa bango confiance bozala bango mayele liste yango ekalinga tanga bakombo petite sœur abouge mba moko ndoto ngo mpe message yango ekatani naye bamessage ezouta partout baopesa biso bamessage baopesa biso bamessage ata balobi ke o famille nde elie ye famille elie Jani te famille elie nango Jani te mama nango aza ndoki te papa miso azalaka ndoki te ndoki na famille ya Jani aza te mais baoyo balie Jani po Maxi alobi ke apo bayaka awa azwi attaque ye mpe azwaki attaque donc famille ba Jani nde bazwisi bango baatake
Mama mama lobi oyo nyonso epe misakata na kutu donc biso mama ya mushi papa na biso ya kutu mama lobi ngai oyo asimbaki mwana na nga ezala bata théâtre ezala ya famille na nga ezala nga moko mabe koyela nga mama lobaki yango mauvais sort mama alakeli abenga naza ndoki te mais oyo asimbi kaka mwana na nga ezala famille na nga ezala famille tata na bango famille ya papa oto wana motu te basila bango nyonso bakola na bango basila na bango nyonso donc oyo amesimbaki ye kaka azwa problème. Voilà. Tomoni bacomédien bakie poto oyo bakende production na bango basali mpe ya petit tour epai ya la brune baye otala bana mwa une petite enveloppe basali mwa mpe bien batikeli bana mais komona déjà geste wana ezosala bino bien na bana mpe ya libanda bozwa na bango toujours en communication tosolola bana tosololaka ntango baimage wana nyonso basaki wana batindelaki biso yango image ya bana nde babimisaki bango bacomédien batindela biso yango en tout cas na félicitaki bango ngai na bibosuka boye te baza bana na bino ezongisaki ngai so mbala moko pa ya jani place wana afalaki ye pazala surtout namonaki devoce na ko wana namonaki kaka lokwa ya jani afaki ya jani azala place wana donc nasepeli na eloko baosala mpona bana wana bana na bango wana bana na biso oza mosika bango baza na bango kuna donc bazwaka soin ya bana wana. Voilà. Maintenant mpona biloko bilamba eza na baprophétie mo ebele bimaki bandeko ebele basakoli balekaki babi il faut bilamba ya jani ata basengle na ye wana eya na famille est-ce que ekomaki to ekomi te po 40 jours déjà veut dire que biloko ebele il faut komela bino peut-être na famille bazomisa mwa biloko na ye misusu kutu bakendaki plus loin kolobake il faut kaka la brune ye moko akotika epuis asolola na mama si fasinga pardon ezala eloko moko malamu te ndeti na la brune vena pardon aya te aya na ye te po mama ye moko alobaki soki la brune akoya po ya jani aza liboso ye nsima na ye bilamba eya nango ya gi aza kuna ya blaise aza kuna bakokende na ndako ya la brune bakokende na ndako ya la brune mpo banozela oncle moko azalaki te lokola deja ye fo deja bakende na ndako ya la brune bazwa biloko wana nyonso biloko ekoya nango bakotiango na agence ekoya nango la brune aya na ye te donc aya te soki akoya kosenga pardon fo ye azala na nsima ya jani liboso kasi te ye mpo biso oza na posa nde ya jani soki aza na ye te ye mpe aya te avana na ye kuna kolimbisa eza kobosana likambo te naza nanga chrétienne mais kolimbisa eza kobosana likambo te ata tolimbisa lelo mpo ta wana eza kaka mpo te ezali donc ekokabokaka te voilà liloba na bacomédien na bandeko mosusu balingaki jani epai na bafani nyonso mpo batala biso tolobake lelo bokomi siko libre bozongeli baactivité na bino lokola 40 jours esalami tozongeli makambo na biso nyonso baoyo basungaki biso banana ebandela matanga na mwa 10 francs na bango wana napesi bango lisuka merci na basoutien na bango tozongeli makambo nyonso ndeka ezalaki tozongeli makambo nyonso 40 jours esila lelo donc merci na bango nyonso bazalaki kosoutenir biso na musika na pembeni donc merci na bango 37 84 19 007 voilà Mandela 097 84 19 007 bon batate ya tata moko te bayaki tobongisango kaka na ndenge na biso mo famille soki bakoya toyamba bango mpo baza baninga na ye baza bandeko na ye soki bakoya mpo bayoki yango mpe ebele bayokaki yango epanzani na Facebook na ba YouTube balobeli yango deja soki bakoya toyamba bango soki bazalaki na posa ya kosala yango balingaki baluka mpo balimero na biso eza balimero ezali balinga babenga bosali ndeni mpo le 11 deja eyebanaki deja 40 jours na ye mais babengi te balobi eloko te donc tosala ngo kaka na ndenge na biso mpona bango esila te mpa bakola ndako esilaka te ezalaka kaka biso matanga ekontinue esili nango bake na bango moko na bango baotala oyebisa bango lelo eza bobanzani makambo ya camarade na bango
mpo na nga na oyebisa bango kaka oyo azopanza sango ya famille ya Jani na ndenge mabe atika. Famille ya Jani baza miyibi te, baza balokoso te, toza batapasi te, po apart ya Jani kozala na poto tozala mpe koluka tolukaka mutu alukaka bima na ndenge na ye. Donc toya bata nzala te, toya batapasi te. Oyo azosala baémission na ye même Maxi esika aza soki azosala so émission asala su te atika. Donc mutu asala so émission na komba libota na biso te, toya miyibi te, baya te bakabola biso na bana ya Jani atikela biso bana. Donc bana wana bango batateata bakabela bango lelo me lobi te po baye me baza bana na biso lelo baoya baosenga lobi baoya baosenga tokolemba bango te po nzoka alemba nini na ye te bazaka bana na biso. Donc oyo na olobaka yango wana batika kotambusa nkombo ya famille na ndenge mabe po mama ye azoyoka po bakoko na ye bazali bakotaka ba Facebook ba YouTube ntango bamoni likambo bo balobi ya mabe baoya mamu zele tala ye siko ozanga wamona bongo ezozongisa biso na bapasi. Donc batika eloko wana toya miyibi te, toyibi mbongo ya bana te, donc toza bien na bana. Voilà. Merci beaucoup maman Claude. Toujours Déborah. Il y a des boni. Bien. Quantième la famille, Kai? Troisième. Les lots 40 jours à papa. Vous avez le baron, le banana, surtout pour ta le baiser le monté maintenant le baranda. Malgré 40 jours maintenant le baranda passe le monté Matisse pour. Donc Roseau raisonné encore un jour papa Koufaka, c'était aussi les 11. Il y a peut-être pas si on a. Il y a ça la passe. Donc au quartier pour l'amba bouille au quand on aura bonne fête, il y aura 40 jours à matin et ça la passe. Mais tout le banana no Camboya mambongo ipanza na ba réseaux sociaux bokabwani bana bakabwani na ba mama lutu bakabwani na batata mwasi bakabwani na kokolo. Est-ce que et comme les bino pe nous ngo wana bino bala c'est vrai bokabwani pour na mbongo mama Denise Abizali na batata mwasi to kabani na koko pe to kabani to kande mazim awolo ba émission afin koko na biso se pe sali biso bien et afin gite alobi kaka batuni bafini na ilobende oya lobeli kwa sécurité akabule lokola afingi mais afingi te kwa sécurité et sali pe bien eloko lobeza donc abone biso te pour mambo nous est là qui matanga 40 jours ici là ndeto soya batata masina biso ndeto sole dia na baro mais batali banda bayebite baolo bana bio baile biso mbomba le biso mbomba. Ça c'est bien. Alors nous sommes allés qui n'a au bazan poto tout cela parce qu'on est en mononité ouais ba 17 merci Déborah tous à famille puis bazan awa nous besoin là toloma mpona 40 jours aya na biso topanza bato lelo mpo tosala makambo tozalaki nango posa ya moto osali mpo topanza bato ngai napesaka mbote napesaka mbote na mwana nanga takeoff na mobali nanga Johnny F16 40 jours ya papa Jali Faye il le pose à la nuit ndo ya mutu azonga na esika wuta. Merci beaucoup maman. Gamalo bete. Kukanisa mwana yaya leki watika. Tuna susi na biso kande toza nde mwana biso auto kokufa. Bana susi na mitema na biso nde silika te. Yango mona ta boye boto loba petit olobeza na ngol susi. Ya to lobi pe mingi to lendi. Ona zali na nka yango wana. Luka dépend d'autres makabuni mesure mama ya bambongo et comme nous matoi non et comme na matoi na yo kana matoi me na moni ona misu on bani par rapport au batsani un petit commentaire pour na petit maman lo OK maman merci maman 30 jours à Yaya to se préparer déjà au moni tozo ça moi quelque chose tobi ke bato baoya bakoya koassiste biso na journée ya lelo esengo ezaki tomona bato baya esala biso bien c'est un peu ça mingi oloba eza te na oyo tozoloba malelo okoloba nini
akomba famille Faye Muzele koloba neti na oyo ezolobamaka bino nde famille nde bozalaki auteur ya mort ya Johnny Faye elobami baprophétie bino papa eza kaka mpasi bato balobaka na bango kaka na baillusion na bango bao baza koimagine selon bango liwa ezala mpo na motu nyonso motu moko te aza ya nzete wa kosimba kenga na kokufa te te moto nyonso akufa eza liwa eyaki yaya akufi tolelaki ye bon nayebi te bakoloba oyo tozoyoka na biso me to nzambe ye moko ayebi source ya nyonso vraiment mingi akoloba eza te eza kaka bongo. Merci beaucoup. Ouais. Nalio suna sefeli depuis fait akufaka na zalaka lelo susu na za 40 jours avec ça lelo 40 jours vie et ça lelo biso tout toza motivé na 40 jours à vie okei motiki biso le to fêter 40 jours na yo merci pena vie otiki le biso okei yo tozangi yo motiki biso ka ba relation 40 tati na 40 jours ba caméraman ba journaliste ba nani baoya ve aimé ma follow yo non jouer lelo de non jouer non démontrer bato ki nous a pe artiste et comédien nana ba mina nga ba comédien na ki banda tongo na ko fana pona 40 jours à vie na ba collègue na ngai to yaki bandeko ba biso ba petit na nga beni beni Nazali 40 jours à vie massa 40 jours à vie so sengi boloba ngana yeka na 40 jours à vie ouais tout ça dans le cadre ya mawa toujours attitude à mawa parce que ça fait déjà 40 jours depuis l'un de nous mon vieux que j'aimais beaucoup vraiment il y a Johnny Faye il y a Motema non seulement Rai collègue mais Azari Yaya Bolingo ayebaki koswana ba petit nae anor pe ça fait ba petit nae espace c'est pour cela biso ba artiste ya ngalema to tikite kolela ya Johnny pe to kotika kolela ya Johnny tata toujours na motema na biso ba artiste comédien nyonso tout précisément ya biso ya ngalema parce que mambaliwa oyo esalaki biso tout passe makasi po c'était pas vraiment le moment où tu pensais que ya Johnny Faye akotika biso et via kufa na mboka bapaya musika donc tozaka na ba souci mais regret zaka moko par rapport ya ba collègue misusu tolakisa bolingo non bapena ba collègue oyo bamiyebi ke bango bayaka mpona intérêt ya mbongo baartiste comédien oyo bayaka intérêt ya mbongo bamiyebi nde baoloba boye bayebi oyo azoloba eza jika artiste ya jika oyo bolingo ezalaka na ntango ya mbongo te 40 jours oyo eza lisusu l'un des dernières de mare na ye oyo tosala bamusicien basala yango mais oyo eza ku 1 te 40 jours tolakisa bolingo wana baprésident Fisson Mavinga baprésident Ladi Esobe baprésident Charlie Videloin Hans Luzolo tolakisa mwa bolingo wana ezalaka mwa bien e bamai esi totikali baprésident nyonso tour ya Kinshasa mwa présence ezalaka bien bafamille mo batour ezalaka bien donc c'est un peu ça bolingo eza toujours tozala bolingo force ne yango wana tokopie ata bacollègue mosusu bandeko mosusu baartiste musicien nde bazalaka bolingo na baartiste mosusu donc quant à biso bato ya ngalema parce que azalaki bien na biso
azaka ya ngani mate mais ya Congo mobimba mais dommage bato balakisa bolingo beaucoup plus ezaka biso bana ngalima pourquoi ya jani azali kaka ya biso mo soni to raisonner président Masumu soni président Elombe soni secrétaire oxygène soni 40 jours ya moko na biso atika ya biso boske so ekomi 1 an 2 ans 3 ans seke tobosani ya Jani Fai pasi bon lelo eza kaka lelo tokanisaka avi na biso lelo 40 jours na ye ya Jani Faya papa otiki biso me otiki biso te artiste akufaka te toza komona bana tokomona bandeko tokomona mpe mama na biso. Moi il s'appelle Wissa, moi je suis Wissa, Wissa lelo c'est 40 jours depuis papa okenda tokosama lelo omoki koleka lelo tous les comédiens oyo aza partout ndenge bozali ebisa biso kaka pasi nde botiki biso ezalaka kaka bien. Moi je suis Wissa tokomona mamutu na podium dans les bons na soki wana mais eza 40 jours ya na biso ya Jani Faya oyo akufaki to 40 jours topanzana ya moto osala mwa biloko mpona bainvité tobimisaki toyamba bango kaka po toya tokabola na bango miloko ya moke tosalaki tokabola na bango topanzana po totikala mpe na kimia. Dans le 40e jour, mais aussi que la eloko ya moke tosali mpona bango po mama po totika libota mpe totikala mpe na kimia. Boya Jani azalaki mwana ya mama azalaki mwana tata mwasi na biso. Bon tozalaki na ye bien azalaki ya moko azalaki bien na biso abandaki kotumbola biso tondaki kosala bagene ye mingi kopesa biso bakombo moto ndosaka na kaka bien azalaki ya moko azalaki malamu mpona biso mpenza me liwaka nde moto ekaboli pesi biso kaka pasi.